kati na mokili et surtout na mukolo ya lelo na kati na lingomba ya tata Molimo Santo. Kasi mukolo wana tolobaki ete kola mitano toyokaki papa Saili ndenga yembelaki biso nzembo wana soki bomoni yiki ekoti na kati na mokili mpe na lingomba wana elakisi nini? Likambo na ye ekomi esika wana tosala makasi molende na mabonde ndenge papa alobelaki yango lobi ndimba mankondo wana ndimba mankondo awa na se sika nde papa Simoki Mbangu bandaki nde kosala mabonde na ye na awa esika payote na ye ezali awa pembeni entre ndako ya papa Mfumu Ndongo na ndako ya papa Mfumu Mbanza payote wana yambo papa Simoki Mbangu banda musala na ye ya kosalisa chaque jour akenda na esika wana te kopondela banganga Nzambe oye biso mpe na mokumba makasi oyo bapesi biso esika tokofanda esika na biso ya kosala libondela avansala mosala ezali tozaka na biso yango te biso batiesi ko paroisse boye te yo na Nzambe apesa yo paroisse ava obima esika ovandi kofanda otikali kotuta na libondela eza boye te mingi tosalelaka na biso yango te tosalelaka mo mingi te esika wana bala moto bonza ezala biso bani munduki ya mondimi nini bondeli oyo ezali te ntango nyonso tozoya na kati na ndako azala wana instruction kasi na ndako esika yo ofandaka avaya kolala tosalaka nini soki olamuki avaya tosalaka nini na bambeto na biso esika tozali ava obima obono fuka minyani obondeli tosalelaka mingi tosalelaka biso una uvundumuka kakale nduna wele olamuki kaka algaye byo wana okeina kasi foto bondelaka yokali na esika wana yango tata Molimo Santo aza koinsiste na mabondeli pamba te oyo ezali ete kinya oyo koloso bayelaki biso ana mokili na ntozi eza boye te pamba te moyini azali kokontinue kobundisa biso lobi tata Molimo Santo akendaki mosika abandi banda na ye moko tata Nzambe soki tolobi tata Nzambe ndenge asalaki mokili na ye bango misato tata mwana mpe tata Molimo Santo biso awa na kati na lingomba tata Simoki Mbangu Satan akosa biso te tolobi ete papa kisolokele ye aza nani Nzambe tata ebongo papa dia lungani kolo Yesu ebongo papa dia ngenda kuti mutako kosa biso te kosa biso te sika Satan tango ayokaki ete Molimo Santo azali ye alobaki ete donc Lucifer na kondisa tata Molimo Santo eza boye te yoke tumba pe mwana te monani te
Pwelele. Papa Diangenda, quand on a voté avant la Corée, donc on a vu le 17 juillet, qu'on a un plateau. Quand Papa Diangenda a vu à faire inscription. Quand on a négocié, beaucoup de gens ont voté. Et à Mibale, Bokota Nandokite. Pambate na 5 mois, Papa Diangenda Loba qui était. Oyo, ekosaka Mama Eve. Lucifer, tango balongoli na likolo. Aye na jardin de dain. Na jardin de dain, aye bokuta, yakansaki, batu bavalite. Donc là ici, mokili na mokili, on dirait batu bavalite na bangote. Maya bokuta, tata Adam, na Mama Eve. Bazala qui déjà. Ah! Sali makanisi akanisi alobina kosala ndenge nini mpona convaincre bato oyo. Ah, na kubanda. Na Mama Eve. Pour faiblesse makasi ebanaka na ba mama na ba tentation. Ba mama oyo. Eza ndenge wana. Wanda ibandela mokili. Yango batiela kabisa mudeko. Kasi. Tango bandi na Mama Eve. Lucifer akikokota na mayele na ye mabe. Bon, ye aza koloba mayele ona ngai za mabe te po nzambe mtotinda kangai nzambe. Mtapesi ngai. Yango bakoloba kete biso lelo oyo nzambe na biso nani papa simuki ba mkiangalia nzambe bakomesana na ye ngai papa kanda ndeni ni wana soki amoninga kaka na koloba kali loba moko kaka boita na loba kaka bo papa seke atabaki na kanda tozali keba keba na isika wana moto wana komesana te komesana comme musuta kotindo likaba basito mesani nenda kufana ngata zaka boende sikoyo Lucifer akoti na nyoka biloko nyonso ezali nde nzambe mpesali nyoka ye azalaki na mamoko ya botosi mingi na tata Adam na Mama Eve surtout na Mama Eve ntango nyonso pembeni ka Mama Eve nyoka asala boye Mama Eve solaki akei boto nyonso sikoyo Lucifer alobi kaka oyo alingi mingi mama nga na kokotela kaka na ye koti pa ya nyoka aye kobima na Mama Eve ngame awo bandenge batia biso pa ya tata Nzambe ye alote nzete wana tosimba te nzete wana tosimba te nzete yango eza kitoko mpona kolia bambuma na yango eza kitoko mpona kolia Mama Eve batuni nyoka makambo ozilango wapi mama nabaye biso ya solo bambuma wana oyo tata Nzambe apekisi biso donc ezali kaka mpo ye moko aliaka yango ntango nyonso pamba te ezeki kitoko mingi Mama Eve akosamaka te kosama azilo oyo ndenge bakotangilaka biso na bible mbuma wana nde mangustan awa na nkambo ezali
ebele la menyele tamba awa do so monika kama ngusta donc surtout période yo pour période ya ana période yo o eza ko bima donc c'est par hasard mais o ba uti ule mikolo nyos bango bazokende kuna na ita bazokende na bazokuta bamongo donc partout atambo bamongo ezate tata mosala mpe bazosalisa ye asengi ata moko omona misato oyo bamisusu wana bayaki liboso wana basengi ata moko 10 elini ndenge bazokokelela yango papa yangenda alobi ete ezalaki mbuma wana te kasi ezalaki nde kindoki eza boye te kindoki na 89 papa yangenda alobi kindoki nde bapesaki bango pamba te nzembo ebima papa pekoso utazwa nzembo yango nitu ya muntu kambizi ya ndiakwe nzoto ya mutu ezali nyama ya kolia te pamba te nzambe ndi asala yango na maboko sikoyo so totali malamu bato mosusu na ndenge ya mabe nzoto ya mutu ekoma viande préférée pa na bango na kindoki te kasi na miso boye bazali te ebele maboko yango papa fumalongo papa yangela kuntima kuna na plateau bomeka te eske oyo bazwaka inscription wana basalelaki mpe basalelaki yango te basalelaki yango te ya likambo yango eza kobundisa kino lelo oyo yango tozomona yango ondire lisekile mama na likambo oyo euti kosalema na le 17 juillet oyo abana koreki basali na miso ya papa Simon Kimbangu Kiangani bolimisi wana basengi lobi tolandaki malamu papa Simon Kimbangu à la veille ya le 6 avril 1921 azokende kosalisa mama Kiatondo na instruction oyo azwaki na kolo Yesu papa Simon Kimbangu Kiangani lobi abandaki koloba malembe mingi balobiki papa za fatike te sina malembe wana poete toyoka mama na likambo boye te toyoka mama na likambo kolo Yesu apesi instruction na papa Simon Kimbangu akezolamisa mama Kiatondo papa Simon Kimbangu mpe ye mpe azwi instruction apesi pa ya mama mwelo asala nini abeta ngonga solo ndenge papa alobelaki yango etumba ezalaka na ntango wana po ndenge abandaki kolobaka ngonga molai donc ntango na biso ezalaka toujours mokuse yango makambo mosusu tokokataka mena instruction oyo mama mwilo azwaka akobeta ngonga ndenge toyokaki oyo basi Kimbangu Kiangani alobaki famille sikoyo ekomi ngambo na famille oyo bafandaki na ngambo bongonga yango ebetamaki awa na kati na ngambo ndenge papa akendaki mosika ya kimiala nyonso wana
po chaque tongo ndako azamela kokotama awa na kati na nkamba na 1921 na ntango wana baprotestant sika famille elobi ona pouvoir mama Mwilu azwi ya kobeta ngonga courage wana azwili yango wapi surtout que na ntango wana mwana mwasi to mama akoki kozala na autorisation te ya kosala likambo monene na kati na lingomba ezala bakatholike baprotestant mpe na kimbangi esiko bakamwe ye mama Mwilu azwili courage wana wapi ya kobeta ngonga na famille ikomi problème oyo bandeko papa Simon Kimbangu bakousin bafandisi mama Mwilu yo ozali mwasi ya libala eske mwasi ya libala na kati ya ndako ya libala azalaka na imposition na famille ya tata te ya mobali ezalaka te naye mokutu na kati na famille na ntango wana mwana mwasi akokoloba likambo te kaka mobali eza boye te yango papa saisai baswana bamingi na papa etoko papa saisai abimi bongo papa etoko azali musika so bazali awa nde basepe baswani na tongo mama Mwilu courage wana ozwili yango wapi avec quelle autorisation mais mama Mwilu alandaki instruction ya papa Simon Kimbangu eza boye te eza bongo instruction donc na tata Nzambe yango apesi biso mibeko zonzo na suka na lingala wabe te na Kikongo toyokaka papa Saidi donc instruction eza boye te yango papa Honda akolobaka instruction wana ke zambi hotele kaniki nyingi kalisa niko bako yango papa Mkonja bule lobi akendaki musika yango lelo oyo tozali komona eke lelo bambuta bafandisi biso tozala presse te parce que tozali kozwa nde tozokozwa nini instruction tozali kozwa instruction tozomona ngo ndire kosaka nzoka nde mama ya likambo na ndenge nini tata Molimo Mosana na nzoto papa Simon Kimbangu Kiangani ye mpe azali kolanda ba instruction oyo batata batikilaki ye yango nde azali kolanda papa Simon Kimbangu Kiangani alongwe awa na nkamba na bumwana bujeunesse wana akikofanda na maboko ya papa Kisolokele kuna na Ngondo fo azwa ba instruction awa avant abima azwi ba instruction pa papa Fumambala papa de Alongana pambate alongo na maboko na ye atindi ye na maboko ya papa Kisolokele na papa Jangenda Konti azali kofanda na Gombe soka longwe Gombe akoki kokende sika te fo akende pe lisusu na Mokoto donc azwi ba instruction awa na nkamba azwi ba instruction ya papa Kisolokele nde azokende kosukisa na ba instruction ya papa Jangenda ye moko aza kolanda ngai
des fois faut auta Gombe kuna na papa Kisolokele na Makolo ake na Mokoto na Makolo ake ukoma kuna soka ziba instruction de c'est quoi akei na 13e rue oyo sika centre na biso ezali na limité banzela kukata wana likamota Tanzania umo ebe transport ezangi akendera kukata oba yebe papa kasi ozama kolo ati nazoto la kaka mudu awo lokanda zokokende akuti papa mina mona kiyoko kubya amona ki pona za business la business sika la na lokele ngama makole surtout ya botamina kamba si ya misani na makole okisota ngwana bomwana mituka tobanda komona ngora kokende tena kingombe na mboka mama mwilo atongo ba 5 tolongwe tokei tosali pe musala ba 15 tosilisi musala ale topeti na mama deso na bafufu wana na kilo wana ba deso na bafufu ale tozongi na biso sito message na biso ke kusala musala ya kafe ya loso kuna na mboka mama mwilo na kingombe ale nde tozongi na biso yango papa fuma ndongo lelo toza komona papa Simon Kimbangu Kiangani donc ba instruction ndenge abandaki kozwa yango anazosalela kino lelo ntango mosusu komona auti Gombe asoli na papa Kisolokele akesi kona Mokoto pa papa fuma ndongo akenokuta pa fuma ndongo tango wana oyo tango ya retraite kwa na papa zoko bimate ayipsika kama mama bibi po instruction azapa ya papa de agenda soki oye omoninga ite likamboza nango tikala ko yebisa mama ko komisila kasi akomona mama bibi na yaki pa ya papa talikambo boye o mukolo mususu tango kokuda na ye moko papa badengera bazo benga tango nyonso papa Simon papa olekelaki awa na ye oyo tikali koyebisa mama akomisela kingai papa pe akoloba ya solo namonaki ete na likambo wana ndenge natina na koyebisa mama ngambo una sentir na yabe ko sentir déjà que si opesa kinga réponse pour likambo yango ebonga ki boye wana instruction te yango kasa kosala biso ba instruction biso ba demi papa Simon Kimbangu na lelo lingomba eza na mpasi te kasi likambo nde elingo koma na esika na yango totonga Yerusalemu totongi Yerusalemu les manches kinya wana ekolia na biso lelo tozali na memorial toza komona ete likateli na kati na lingomba tozoloba ete on dirait ekomi mingi tozokoka te biso tozali kozwa nini tozozwa kolanda songi ya bato te ya banyoka po papa yangene na 5 mois alobaki yango ete mama bakosaki ye na nyoka de Lucifer akotaki na nyoka esikoyo Lucifer toza na maloba wana Lucifer na kati na lingomba akokota na biso kati na biso bandimi okomona mutu oyo akoyebiso likambo na moyo akosaka te donc seka ndenge alobi boye eza mpenza ndenge wana tata oyo te akosaka te ye mpona ye okutu ndenge azalaka ntango nyonso na papa likambo oyo akoki kokosa te nzoka nde aza kokosa ye
Et ça pour était. Basalité, basalité. Et belle. Yo, to sakaka, yo landa kaka instruction. O tata mokonja boule, azali couper sa biso. O to bandaki na $30. $30 sous-souté, siko o $50. $50 sous-souté, o siko yo $10. Yo. Landa instruction de soko yoki kaka eke likambo wana liloba wana euti epai ya papa. Euti epai ya papa yo landa instruction. Toyokani Bamisusu bakoya otala. Bongo wana ndenge za kupesa mandengo wana ngala kapena papa. Bongo wana ya rusala yango boye. Rusala yango boye. Ngala kapena papa. Bazali. Yo landa kaka instruction ndenge papa azali kosengela. Omona wapi? Kemke basenge. Kemke apa balo biboye. Ye azali kolanda instruction o ba papa bapesaki. Eza boye te. Yango esika wana tozala mayele ndenge aza kotinda biso mabonde lipo wana ya kokosama eyela biso te kati na mabondeli ata moto yango aya ndenge nini okosama te na misala ndenge aza kotinda biso totonga Yerusalemu bambongo nyonso wana aza kosenga biso ezali mpona kotonga Yerusalemu poko mpe kobongisa lingomba na ye $50 ezokende wapi na mwanda wala kotonga poro boy ndenge bakata koloba nyonso wana azali kolanda instruction wana nde ezali mpona kobongisila biso si tosengi bolimisi à travers bana koreki oyo lisumu tosalaka asumu tosalaka tosengelaka ngo bolimisi te yango toyokosengela bolimisi libunga nyonso ezali lisumu papa pekisi kaka ekobonaki ndoki awa makambo mosusu tosala na biso te toyebi mibeko oyo tokosalelaka na kati na lingomba mibeko nyonso mpo kotosa abanza nalobi mwa mingi na ntongo ya lelo oyo totali makambo ya lingomba totali mpe objectif oyo ezali na biso tata mokonzi ya bule abongisili biso na biso bambuta bareunion oyo bazokosalisa biso to asiste po bamisusu bakomona lokola babandi na bamakambo oyo ngai nalingaka na ngango te nabimi na ngai na mwa récréation tozali na babiso bambuta tozali te tozali te faut toujours assister makambo nyonso moi je ne suis pas concerné et surtout français oyo makambo nyonso ezali instruction papa ndenge abengisi biso biso bambuta toyoka banso na ya mabe na ya malamu toyoka nsima nde sikoyo tobongisi na ndenge esengeli ye moko ntango tokoya pai na ye oyo likambo oyo bosalela yango boye oyo likambo oyo bomemela yango boye na ntango wana emonani ete tolandi instruction tata mokonzi ya bule yango tokozala na nsonsoni ya batata na bamama me mpona kowelela ngonga tokopesaka ntango nyonso 15 minutes ngai natalaka montre na rigueur na loboko nazalaka nanga na montre te me nayebaka ngoma ndenge nini ekokendeleke yango natungisaka papa de la ville ke natungisaka papa de la ville ke soki namoni ngonga wana si ekoki na bandi koyebisa
biso batakimbiyelekela topesaka mwa retard topesaka wana mama shwazi yakimbiyelekela wana ya 3 seconde wana namonaka mwe ebele wana kowelela ngoka yango tosukisi boye na tongo lelo okombo tata mwana tata molimo mosala amen. Vous le saluez,